pour nation et kende liboso, il faut nation ezala na batu oyo baza bien formé. Bon, d'abord na kopesa merci mingi na papa Willy. Ngelo resala nga pasi batu vraiment moi neti Congo central ezaka matadi. Ba déception eza mingi na mitema na biso. Ya Willy Moucheni étant que père de famille, na lo bango viana na mutema malamu moko boye na ebiti. Oh non, bazokende ko sala recouvrement bazolia bala. Biso photo telemela bango. Toza kobeta maboko makasi pour na chef de l'État a initié la gratuité de l'enseignement. Donc biso awa toza na ba orphelins de pères et de mères. Toza pe na bana mususu baza abandonné. Abato akataka ba orphelin batapoto akataka ba na Kinshasa. Te a pe bazalaka. Mbote na biso nyonso oyo toningaka kolanda émission na biso ezalaka intitulé sous les projecteurs. Pourquoi sous les projecteurs? Sous les projecteurs ezali émission to pe magazine oyo epikolaka maima bombani penza na modindo makasi pona kotia yango na disposition ya bato nyonso. Lelo oyo tozali na province ya Congo central na territoire ya Mbanza-Ngungu toyebisika moko oyo ezalaka ke bato ya solo bazali kokanisa pe bato ya solo bazali koyeba pe kokabola mawa pe kokabola bozwi na bango na bae oyo bazali nango te. Kasi yambo ya nyonso tokotonda nanu Nzambe oyo apesi biso ba souffle de vie po ete azali penza malamu mingi oyo baza nango te baleki na kokufa me ngai na bino oyo toza kotala toza na bomoi yango topesi merci na présentation ya magazine na mokolo ya lelo ezali ngai wa bino Bibiche Tibola na réalisation to pe na sima matalatala ezali na Gypsy Esanga oyo tobenga mingi multimédia. Lelo toyambi batu minene oyo kaka nde nauti koloba balingaka kotala bai oyo bamonaka pasi na mokili. Sans plus tarder nazali nanu ko signaler biso toye na cadre ya Fondation Willy Moucheni na ba anti-valeur oyo ezali coordonné epai ya mwana mboka Bienvenue Mbombi wa Baiza tokiti na Lombangu awa na Mpete territoire ya Mbanza-Ngungu etianisani mokongo na INPP bisika kani oyo toko découvrir papa na biso oyo ye moko akoleka na ko se présenter liboso ya batu nyonso nga na kopesa kaka mbote papa Dina. Mbote maman Bibiche. Papa Dina ekozala malamu soki o se présenter et puis baye bayo yebisa biso toza wapi ekozala malamu. OK, merci beaucoup maman Bibiche. Ngai kombo na ngai papa Théophile Dinanzei. Papa Théophile Dinanzei nazali moko na ba oyo bafandi awa na Mbanza-Ngungu, tokoli awa na Mbanza-Ngungu, pe to mipesaki comme musala, comme devoir, po tokoka kosunga pe l'État congolais na ba problèmes sociaux oyo toza ko vivre na milieu na biso ya Mbanza-Ngungu. Alors na cadre wana biso nde toza ko kamba l'orphelinat oyo efandi na Mbanza-Ngungu, na plus précisément na Mpete na avenue Miezi numéro 1. Awa nde to talaka ko accompagner pe ko batela bana etike, donc ba orphelin na bana oyo bazangi vraiment ba responsable pona kosunga bango. Tozali na communicateur ya Fondation Willy Moucheni oyo azali na biso awa oyo pe tokopesa maloba ayebisa biso lolenge kani atamboli pe ayelelo kokutana na papa Dina. Ndeko Jo Bingongo, nazali journaliste, nazali manager et puis nazali attaché de presse ya fondation bien communicateur ya Willy Moucheni et ndenge nani artiste moi d'ailleurs pas Rano loba lié à Rosa Narat orchestre mais aza ya wera quoi. Donc c'est comme moi je suis directement avec mon père adoptif qui appelle Simbo Théa Willy Moucheni de code mondial. N'a bien un papa adoptif. Prévenez sur tel téléphone comme mon père. Donc voilà. Beats n'a pas tout comment qu'il lundi. Tout comment qu'il lundi. Parce que tout le monde a qu'il fallait tout comment pour avancer avec les projets. N'a événement tout ça le 30, on a le 31. Il y a clôture, il y a mois de la femme. Alors tout le monde qui n'a président bienvenu.
oyo azali président provincial ya fondation Willy Musheni. On s'est dit non, fallait tokoma toya parce que bato mosusu mpe toya na bango oyo mpe basala bakombo, mais topensaka na idée ote aux équipes, il y a Papa Bienvenu et Awa, la compte sa fondation. Nous sommes dit quand même, Papa Dina Bani ko sala mambo kala, abani pe ko bunda pour na bana bitike. Bano bazali délaissé, papa zate, maman zate, mambo ngo to lo bela baki kuluna, e baki nini, e prostitution. Alors ceux qui te sengeli que vraiment fondation avec ya Willy Musheni. Et me kapé ko tala ka ya ba il y a des qui sont bana na biso parce qu'ils ont quand même besoin de revivre comme Moutounias. Fondation Willy Musheni na les anti-valeurs de Willy Musheni ezara bana ndaku moko. Donc ça dit ezala Fondation Willy Musheni ezala les anti-valeurs de Willy Musheni ezara mutu moko mutazo gérer yango. Oboya, oboudé, olobake, oh non, ça so ndeni wana etalio. Nous, on reste dans la réalité des choses. Ce qu'on fait, ce sont faire la réalité des choses. Ça fait longtemps qu'on a commencé avec ces projets. Kala, photo, c'est moi qui ai ramené Aïda Batebele. Donc, tous les ambitieux, alors, tu limites territoire en abisso, l'île Oso, papa dit, quelqu'un pour nous soutenir, peut-être il n'aura plus de moyens. Azape Moutou, Moutou renfort raté, tout le monde n'a pas de simba, machette, bana msou amoté de mabako na prostitution. Au moins, même papa bienvenu et ça les guitares, même yo et ça le bien. Alors, nous tous on devons de mettre dans la patte pour tout avancer. Donc, et l'Européen to eli yango, côté à la place, qu'on s'enquérir de voir aussi des enfants. On a vu des enfants, donc voilà. Na moi pour yo moroté. Na yenga moroté na ena l'assistante du chef, l'assistante du chef, donc maman Adasia, dans un abisso d'ailleurs, bah tu as montré ma photo déjà, mis sur la Facebook, la page, na ba montré ma photo, la manière donc, mutupena, ça dit photos à la kibomoto. Kibomoto. Moi je peux voir moi en abisso ou à moi c'est en asimanga par exemple à Nanzala. Mentalité de ce qu'il y a un biso ba congolais à rassemblement à Mukebo à Sengo peut-être papa na yo kanzala je faim et tout yomba la moko hein yomba la moko o témoin na zandoki moi non son appelé 100 fois na nga ko bloquer ngai moi non neti moi non moi si o hein moi non moi si o ya maman Dassa même quand maman Dassa vanda même ce sont nos enfants nde o moni ndeti boy moi na o te azandoki te na opese mbongo na nga te bana bazaka bandoki or que baza bana oyo ils ont besoin il y a encadrement ba $100 ba $50 ou peut te jouer rapper on parle seulement de Willy Musheni na peut être biso toza mais bateau peut ba tala biso na internet ou to na ba mettre Churamboma to na ba poto masana biso asala émission migeniema Bossala mamba artiste vous avez des moyens ma pipo quand même ici nous parlons avec beaucoup de gens Karine Mokonzi Nagolo Basunani Patrick Beckham Lady Maître Fabregas Maestro bien sûr total la mamba est mais est zara RDCT ngelo resala nga pasi bato vraiment moi neti Congo central zara Matadi Congo central les Amatadi, Congo central les Ambanzangongo, il y a de très belles hôtels, les Prince Nzele les bien, Batu Bazali, Bazo en 4 bana. Batu Akatara, Borfelin, Batapoto Akatara, Barala Kinshasa. Te AP Bazalaka. AP Bazalaka, ba difficulté pe ezalaka. On a moni touyer parce que bana o bazaba na biso. On l'appelle chapeau na respect. Des musiciens ont assez pris de l'argent. Ba mise bazumbongo trop. Baroyembela mutu nzembo les artistes mo besa polémique abika yepo yemba mutu faut 100 000 euros parce que on a atteint na 100 000 euros wana so pesi neti président bienvenu aza ata 20 000 euros pour que batongela bano ba bâtiment bien na ba mbetu ya bien bana o bazala bien pour que sécurité comme bien na mbanzango o meteke mbongo wana esa bien mais ba pesi po ba yemba yo Ngindisi artiste et puis artiste na akotika la koya te pour que amon ape bana oyo lelo poisé la bango loko. Alors ya Willy Musheni tant que père de famille na lo bango viana na mutia mala moko boye na ebiti biso ba oyo to ebite ne to sala. Alors ba papa bienvenu oyo ba ndimi ba porter garant baza na drapeau ya Willy Musheni et ça leur demande aussi de moyens. Ndi yango mo tozaki que siège ezwa makala mingi te bureau e banozala ke papa dina komi mukana nenga kena na entreprise mususu partenariat on a des projets d'ailleurs na ebsaki et cordo bienvenue to ko matina ba ambassade ba Japon na to ko tsa ba mikanda bref c'est un peu de voir que organisation ne bureau eza lelo e mata et comme pe ebele moi na au père aussi sa classe to au papa dina memi to cordo mais aussi ça peut classe oh je vais aller travailler chez nous et grâce à la j'ai l'honneur
ye pa mi ko encadrer ba o ba ya sima na bango. Merci beaucoup. Naza ko rappeler biso ke tozali awa epai ya Papa Dina. Papa Dina zali papa moko ya mutema malamu oyo nzamba atia ye penza na mutema atalaka. Donc toyana mokili mutu na mutaza ndenge na ye na mission na ye. Mission ya Papa Dina ezali pona kosunga ba famille eza demini, pona kosunga ba orphelin, pona kosunga ba veuve, pona kosunga kaka ba o nyonso tu penza oyo kutu bakontaka bango te. Yango tosenga Papa Dina merci beaucoup. Nzambe asunga yo. Fondation Willy Musheni lelo yo na province ya Congo Central na territoire ya Mbanzangungu esimbami epai ya Papa Bienvenu Mbombi wa Baiza. Papa Bienvenu Mbombi yebisa biso lelo oyo zali elongo na Papa Dina beta lisolo na cadre ya anti-valeur Papa Fondation Willy Musheni lolenge kani oyo ekotambola. Ezali esengo mingi epi Papa Mboli pe na Nzambe na kozwa fondation ya Papa Willy Musheni na kati na biso na Congo Central parce que ezalaka Kinshasa au Goma aussi la province nini mais tango ekomi na Congo Central précisément na Mbanzangungu et ça la fierté parce que vraiment appui ya Papa Willy Musheni na fondation na ye oyo na niveau ya Mbanzangungu surtout awa na bana oyo to memi oyo ekosala bénédiction moko ya makasi pe kosala ampleur makasi yango na makanisi na biso tomona eke no il faut kaka représentant ya Papa Willy Musheni Papa Joe aya tosala émission awa ukazwa message ya solo amona pe bana yango amona pe Papa Dina mutu encadraka bango parce que bazala ba difficulté ebele na bango moko ezali passe totali ba difficulté totali population ya bana oyo bazali awa ba encadraka na bango moko ezali vraiment passe mingi mais soki bazui encadrement ya malamu et puis bazui financement malamu bazali ko sungama na kanisa même les anti-valeurs bakozane sengo parce que bana oyo soto négliger bango ne bako simba ba machette bako simba pe bloc mususu et ko sala biso passe mais soki bazui encadrement malamu batangi malamu yango pe aux la fierté pona province ya Congo Central territoire ya Mbanzangungu et puis na RDCP tokozwa pe ba ministre à travers pe bango donc vraiment tozana esengo mingi na komona fondation à soutenir Papa Dina pe à soutenir bana oyo na ba veuve bazali awa pour que Nzambe sepela pe lipambole kitape na Papa Willy Musheni bazoloba les anti-valeurs ozotala ngo na cadre nini na cadre kaka ya ba anti-valeurs bakuluna to eza na ba cadre ya makambo misusu bilanga nini biso tozali l'œil du peuple tozali kotala population tozotala pe bakonzi mokonzi oyo atamboli malamu te asali malamu te azotia désordre oyo azosala ba corruption oyo azosala makambo soki ya nini biso foto telemela ye parce que vision chef de l'état ezali ke kimia ezala pe développement ya solo emonana na RDC maintenant biso na ba place etali anti-valeur ezaka pona kuluna te mais tozotala régie des eaux ma ezobima te surfacturation oh non bazokende kosala recouvrement bazolia balar biso foto telemela bango SNEL également non ba engagement ba société zoya na niveau ya Congo Central eza pe na ville ya Mbanzangungu ale batu bazouta côté mususu pona ba engagement baketo wana donc vraiment kanda ezali pona batu wana même na ba société wana ezali ke euti bipai mususu ale biso tozali na population belé ba chômeur baozo misala te me batu bauti côté mususu bengi ba mingizila baye basali ba makambo to telemela bango o makambo etali ya ba bilanga bao bazaki bazoka kosala bilanga te ou bien basali bilanga bale baza appuyer te na niveau ya gouvernement toko telemela gouvernement do biso tozana ba niveau tout oh banzela ndenge zaki ya mabe kangami oh ba mituka minene zokene kokata basinga ezokota na kati ya baveni to telemela kiango parce que eza bongo te parce que banzela belé zali koto fo bongama mais bazoka ko bongisa te mais tango embouteillage salemi banzela na biso
baaccident comme ya banzela comme beba kopasuka banzela baterrasse en tout cas nyonso tu tozotelemela yango tozotala kaka bakuluna te mais tozotala baniveau nyonso oyo ezali ke ezoderange population ezoderange mboka na biso mpona ekende liboso biso toza nde na makambo wana. Papa Dina obeta mwa lisolo mukie oyebisa biso genre to pe catégorie ya batu oyo baza na charge ya orphelinat na yo. Merci beaucoup maman journaliste. Na makambo etali catégorie ya batu oyo biso totalaka na orphelinat na biso oyo. Vraiment eza pasi mama na komona mboka na biso ndenge ezotambola. Ba déception eza mingi na mitema na biso. Toyebi yango bien que pour que la nation, pour nation ekende liboso, il faut nation ezala na batu oyo baza bien formé. Bato baza bien formé. Mais toza komona bana ebele baza abandonné, baza kotanga te, bayekoli pe misala te. Parce que po otanga fozala na mbongo. Neti lelo yo toza kobeta maboko makasi pona chef de l'État a initié la gratuité de l'enseignement. Mais cette gratuité, ce qui total yango malamu. Pour moi, malgré akofuta ba frete na école primaire, akofuta ba frete, mais moi on a besoin de fourniture scolaire, akozala na besoin ya uniforme. Et moi na pe akokede kotanga malamu te ce qui a l'été. D'ailleurs, tolobaka na français balobaka ke un ventre affamé na point d'oreille. Na point d'oreille, oui. Moi na l'été. C'est vrai que na école akofute le côté, mais eloko akotia na nzoto ezate. Fourniture ezate akende ndenge nini na classe. Donc nyonso tu wana ezali ba problème oyo biso toza ko analyser na ndenge ya se. Ensuite bana oyo papa azate, mama azate, responsable ya malonga azate parce que omoni neti biso awa na Congo central. Tolobaka ke le vrai orphelin n'existe pas. Ndenge tolobaka. Parce que soki papa zate, maman zate, peut-être noko akoki kozala. Tata mwasi akoki kozala. Tata leki akoki kozala. Mais tata leki wana charge kutu oye moko aza nango. Azokoka kokumba yango te. Nini akokumba susu charge o ndeko na ye atiki. Donc nyonso tu wana eza ba problème. Donc biso awa toza na ba orphelin de père et de mère. Toza pe na bana mususu baza abandonné. Toza komona ba phénomène belé bana koleka mama ake na maternité ake kobota. Aboti na ye malamu mais suka nango akimi. Oh, atiki mwana na maternité. Ah bon? Bazali toza na bango awa. Mama kei tango bako vérifier adresse atikaki afandaka pe na adresse wana te. Donc ba facteur. Mais na kaneti ya bongo papa Dina bo salaka ndenge nini? Bon na kawana to travaillaka mingi en synergie na bureau ya affaires sociales. Donc mwana wana soki aye tokoyeba ko faire identifier d'abord na affaires sociales parce que placement ezali affaires sociales muto salaka placement ya bana wana awa na orphelinat. Donc mwana fo l'état a sala enquête sociale de base na ye na tangu vulnérabilité ya mwana emonani nde mwana wana aye awa. À part bana ba orphelin ba demini pe bazali ba famille demini ba veuve ba nani c'est pas. Oui. D'abord na catégorie ya bana. Toza na catégorie oyo babengi orphelin de père et de mère. Toza na bana oyo aza orphelin te mais aza enfant abandonné. Papa ayebani te, mama ayebani te. Parce que mkolo mama boti atikali kosundola mwana na maternité ye akimi. Akimi ba frais ya maternité ba moyen ezate. Akimi akoki te ndenge nini na kobokola mwana wana. En fait ce que tali mwana wana aza orphelin te. Mais c'est un enfant abandonné, un enfant rejeté. En dehors ya catégorie ya bana wana toza susu ba oyo tobengi les RF, les enfants en rupture familiale. Oyo bazana balabala communément tobengaka les enfants de la rue. Toza na bango awa. Et puis toza susu na catégorie oyo toza kobenga ya ba veuve. Il y a des veuves très vulnérables.
des veuves très vulnérables, famille, et mon anakate, basundola ye, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais nous sommes tous to sala kango, na ba identification ya ba nous sommes tous to sala ka travail en synergie na le bureau ya permanence des affaires sociales. Alors baza est belé awa dans Banzango. Vraiment, ils ont pesa mawa Fondation Willy Musheni, on a profité pour pesa président Willy Musheni, bambote belé na cordon na ceinture nyonso, bambote na bino, boyoki mungongo na kutu ndenge kiti puisque epesi penza mawa. Papa Dina nazana yo. Papa Dina maintenant tango bozana ba orphelin boy. Est-ce que bakenda bosala randeni bakenda ka classe? Expliquez nous côté wana bosala ndenge. Merci beaucoup maman journaliste. Question eza penza ya makasi. Ndenge toza na bana boye. D'abord mission na biso ko préparer bana oyo pour un jour bango pe bakoma ba responsable. Pour moi na oyo un jour azala responsable, il faut attendre. Il faut à côté classe bamususu après un certain niveau ce qui capacité ya ko continuer classe ezali à continuer classe ti akende ko komati na université. Ce qui capacité wana eza penza te to orientaka bango po baye ko la misala. Misala neti mécanique auto, musala neti ki chauffeur, musala neti menuiserie. Donc ba misala ebele selon orientation ya yemoko mwana. Donc don ya mwana ndenge za ko sengela. Donc nous nous accompagnons pour mwana à atteindre objectif. Ok, mais na kazu oyo mwana zobela. To bana bazobela, bosala randeni. Bon, par rapport aux soins médicaux, to signa ba contrat. Tozana contrat awa na Mbanzangu par exemple, tozana contrat na centre de santé d'état de référence ya et maternité de la cité. Tozana contrat na hôpital général de référence ya Nsonankulu. Tozana contrat na centre de santé ya Mbanzangungu. Tozana contrat na centre hospitalier Kimbangiste. Parce que mawande tozalaka na yango mama journaliste depuis tozali awa oyo tozosala lelo 24e année. Toko sala mikanda na gouvernement. Nanu tozwa lisungi ya gouvernement te. Ah bon? Nanu te. Mais dernièrement, na yo kaka Maman Denise, la première dame, ce qui ndengeni expliquez nous eloko. Oui. Hormis yango nazoloba, hormis tozwaka don en vivre. Il y a Maman Denise Nyakero tango asalaka voyage na ya Congo central. Effectivement, bisoto komelaka Maman Denise, la fondation Denise Nyakero poto senga lisungi wana. Poto moni à chaque fois toso koma na ministère des affaires sociales parce que nous avons un contrat de partenariat avec le gouvernement congolais via ministère des affaires sociales. Mais toko sala ba projet ezwaka suite te. Toko senga boye nanu kutu te, nanu te. Mais tozo reconnaître na gouvernement congolais asunga kabiso na ko participer na ba formation sur la prise en charge des enfants. En tout cas, la formation tolandi yango ya kamwa mingi en partenariat na UNICEF, le gouvernement en partenariat na Bureau international des droits de l'enfant, tolandi ba formation wana. Mais la matérialisation exacte. Na ebite na ndambu Papa Dina lobby, na ebite Papa Jo sokoko bakseloko. Ngai, bon, je me rappelle si Papa Dina azolo ba mambo ya fondation ya première dame biso zara je crois la besanga to couvrir événement là ayaruto presque en retard mère a commis des assez il fallait aya ko récupérer biloko aya au côté je pense que yaki ba sardine na banini donc biso kitina mère na loma ya zoki moins retard tout ça ngala ko rappeler à la ta ou de chemise ya liputa ya tout ça na ko rappeler donc depuis ce qu'on a comme ça depuis où on a dit les lots donc je crois que vraiment à Willy il faut faire quelque chose si babi simplement sur la longité je sais que le vieux à part fondation il a assez de contacts il suffit attendre un mois biloko eye après attendre un mois biloko eye na maboko
moto azo diriger fondation na epe kotiki la papa dina partenariat na eleki mwa ngonga après biloko susu ye moi ballon ya bilamba neti boye ta vraiment gypsy sanga tala vraiment neti mwana auti classe azo kosola tout na ye oyo eza tout mo bo eumeli il y a avec des crachats et tout ça donc ça demande ba soins et tout. Maintenant moi je me pose la question, nzambe tout ça la ndenge nini papa otoloba ça ça fait 24 ans 24 années donc ça dit abundaka ye moko ngana yana ki abundaka ye moko et puis oyo eza fondation mais moi particulièrement aussi je fais appel na oloba bien na oloba on a TV à Kinshasa il y a des gens au babimisa pena au tali pena bebu na internet ora la soirée a pété qui 10 bouteilles de champagne 1000 bouteilles de champagne moto pena bimisi 10 bouteilles de champagne na boîte de nuit mais quelque part au tali boye bana mo bo souffrir quelque part et moi je dis quand même félicitations à Maria Tumba à Salaka on a Goma excellence Billy Kambale donc secrétaire général il y a INC il y avait un abisso VK le Vital Kamere Ombali Ombre il y a un artiste qui habite Goma ça l'a appelé va tourner je pense que Ombali si quand même aider à travers la musique nayo batupé ya Congo central le pays que tu gagnes je sais que tu gagnes pas assez d'argent mais naebi que au cas raison raté par les arabiens aux en excellence Billy Kambale s'il y a moyen s'il y a possibilité na lobi bien ngana na posa te botindela ngambongo numéro oyo eza wana bomona wana eza numéro ya cordon bienvenu provincial azana ko tshaba Orange Money soki banini monnaie numéro eza wana donc soki bomona émission na YouTube nanga soki bomona ngo pepa ya batu mususu bo contacter ma numéro wana eza wana ba ko atteindre peut-être ngai na ko zapper na ba voyage mususu mais moi je vous dis événement eza ya monene eza le 30 na le 31 je pense que toujours même rambo coordination à Osali na bureau na Kin avec le président Willy on sait comment alors c'est démerder à satisfaire bana oyo pour que fondation ait avancé bureau déjà ça préalable toujours appelé un document pour que tout soit bureau tout installé on doit ramener photocopie à F90 il y a un document pour assurance et zala quand même pour la fondation mais na osenga na batu Mama Tina Express on a senga bateau ya Mama Tina Express ça la ngo minga so mtu ba ça l'émission boye atinda au moins 500 €, moi 200 € et ça la paye bien Mama Tina Express mais c'est Sublime Kabasu Ombadi Ombre excellence Maître Tony Mwaba donc Papa Billy Kambale donc en fait numéro Zawana sur l'équipe est moi quelque chose cordo Zawana ils peuvent récupérer biso dozora rapport muta oliambonga muta azati et puis je rappelle que en Banzangongo arrêtons de ramener des histoires c'est comme si toi qui na 19e siècle toi la 21e siècle donc l'obipé sanga ok mon on appelle na président Fachi Beton on ni magate et bien les autres awat bakulu nezaka awa papa bakulu nezaka anana nazaka idée qui anti valeur azate Jean-Marie Lukula c'est yadema vie asala ngo na kinit moi pe kota na kauko kotambola 1 heure 2 heures je pense pas que Mbanzango a plus monene que Kinshasa pour m'envoyer ici là rapidement donc tous un rendez-vous affiche déjà ça maneto qui nous rendez-vous et tu dis que le 30 on a pas Dina le 31 le 30 max on a papa Dina ya Willy bano bala tata maputa ya kuna chemise ya au moins liputa tout bana bala tata maputa donc on va manger vous allez manger avec des enfants président autorolia pena pour nous madé soselo penini bana balingangolia on va manger ici tolier évidé na bana poto toto c'est ça pe bana à Kinshasa ba tumsu bo cha les 30 kuna pour ba concert au que nous fout en bon ebele na chetemba na nini on a Pullman Hotel et de prendre cet argent là à kosunga bat bon là ça sur internet oh non on a là chaussures on a là ça coûte 99 €. 99 €. 19 000 €. Yo mo potongité mais au somba ba ketch mais pour aider pe ba tout cas problème. Donc nous allons dire la conscientisation. On s'est déplacé, non? Il y a Willy Moucheni et le cordon. Je dis bien. Peut-être que ça milieu est déjà en dénaya. On a TV. Tu es mission au président. Je pense que le président de la République, quand il donne l'ordre, tu as une mission. Babim Salah, papa Dinaza, Babim Salah, sinon allez-y d'abord. Ça dit, moi je dis ça à la télé tout à présent. Un grand merci.
na équipe ba bibichi bola ba Egypte ça ba ambi biso na hôtel a bien tolé bien tozonga bien et quand nous allons revenir c'est pour continuer à travailler quand nous allons le 17 pour nous allons le 6 je pense que le 5 déjà vieux fois zonga main biso toko ça ni to tika la moi que le 6 et puis nous allons rentrer le lendemain matin donc na bisika ba na mbanzango union soka tout s'apprêter je sais ça on tient bon image via le bagi to PMC bango 2023 2021 bango 2023 to PMC bon mais 2024 il va frapper fort. 2021 m'a brisé. 2022 m'a changé. 2023 m'a fait réaliser des choses. 2024, je suis de retour. Alors préparez-vous. 2021 m'a brisé. 2022 m'a changé. 2023 m'a fait réaliser des choses. 2024, je suis de retour. Alors préparez-vous. Viens refrapper. Je pense que papa dit un grand merci. Continuez à le faire. Parce que surtout à communicateur, on est les gens. Surtout à manager à Makambo. To lemi mon manager ba mission. Pour exactement répondre à mbega memo likolo ka faut que na ba prière ko sambela tongo midi pour ko sa ba jeune. Mais na ba geste mike boy. Il y a un monde qui a une longue vie, na yokuta bonne santé parce que ça se passe comme ça. Donc du coup, on se retrouve dans la date sur un président a communiqué mon officiel et où takin yemora koma na ba tempo a ba communiquer na TV ba toye ba programme qu'est-ce qui va se passer. Le reste de stratégie to bombe on pona biso parce que de mbanzango nezala to bombe on pona biso boza la pété o monika papa dit na carnet mo asika moni mbongo ngo ya moni mbanzango la rango ya moni la rango ya n'a changé. On lui a taxé de tout le monde comme Denise lui a donné des histoires. Biso to yoka ke biso besanga to yoka ke via zupe na lar to veni pena ko vivre ko to pe 10 000 mais vie en kazo ba vivre maman Denise to kutana te et pourtant ça ka soué na biso mais na maman Denise to kutana te et d'ailleurs en dernière minute tozoka appel o yaka na territoire nde na ke na territoire to kezwa kuna semoule ya masangu ba sardine miliki ezalaki te miliki ezalaki te tozwai kaka sardine ba semoule ba tomate mungwa ba savon biloko wana nde tozwa mais mama Denise alors que ezaka soué na biso po mama aya komona réalité oyo ezali awa mais malheureusement Maman Denise, la première dame, oyoki kolela wa donc ezamawa ba fini papa Dina zali mutu o penza azotala ba orphelin mama wana musala no mama wana musala na yo papa Dina ekufelite mama Denise azoyoka ngo makambo ezoya nango puisque awa oyo zosala eza na bato mibale te baokokango ko batela milimo oyoyo bazangi banini eloko epesi pasi mwasi aboti na hôpital na biso ba mama mwana biso ba mama okebota no na hôpital okimi otiki mwana oke na yo wala mutema nini wana lelo papa Dina aza na bango apres kobima lobi olobaki wana azaki mwana ngai ebanda ndenge nini na ya kondima yo nzambe mama pambola bano oyo babima ba ministre babima toyebi te soki ndenge nini papa Dina toyebi bien ke makambo penza ezebele oyoki les 30 yo moko po oyebi les 30 fondation Willy Musheni président ye moko kozala sur terrain nini okoki koloba? Bon, d'abord na kopesa merci mingi na papa Willy na makanisi azwi parce que makanisi wana eza ndenge tolobaka na français que ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut avoir un cœur de chair. Parce que même awa na Mbanzangungu tangu toza kosala musala oyo, nous avons contacté quelques opérateurs économiques ya Mbanzangungu poto meka kokanisa na bana oyo. Mais je regrette ti lelo yo likambona ebetaka nga na motema. Un des opérateurs économiques falobake ya na mokilio te pour s'occuper na ba orphelin. Un des opérateurs économiques reconnu awa na Mbanzangungu, mais j'étais le nom. Mais s'occuper ayoki émission oyo yemoko akomipe sa réponse que ngai mutu na pesa réponse wana awa na Mbanzangungu. Biso awa toza ko vivre na ndenge na biso tozo sala bilanga
parce que l'unique activité génératrice de revenus est comme tous un milieu à vocation agricole. Tout ça la kababilanga na biso. Tout ça la babilanga kolona manioc, kolona ndunda, kolona banguba masangu wana na mike muke wana pe ba superficie pe ya mike. Allez-y voir qu'aujourd'hui par exemple pour na scolariser 65 orphelins na niveau ya enseignement de base. Okende kozala plus de 7 orphelins na enseignement supérieur et universitaire. Donc, baza na primaire, maternelle. Oui, nous avons la statistique. Oui, statistique ezali. Oh, tokotala elongo. Na ba oyo bazali ke asilisi akomi na 8e. Tomoni ke capacité penza pour continuer d'études. Ezate to orienter na musala. Ba mususu basi mususu bazoye kola ba coupe couture, ba mususu bazokende kosala esthétique. Bamususu baza na menuiserie, bamususu bazosala mécanique, bamususu pe na auto école, même awa na INPP. Soki bokei bokomona bango. To orienter et charge ya ba frère wana eza epa na biso. Et babiloko nyonso tu wana source de provenance c'est les champs. Bilanga. OK, ya Willy nayebi bien que oza mutamawa. Na canal ya cordon provincial bienvenu Mbombi wa Baïza et puis na Papa Dina na ebité est-ce que moi ba nini moko eza wana oyo ekoki kolakisa ba état de besoin moko eza déjà wana oyo ekoki kolakisa comme communicateur aza mpona komema ezali bon tokobongisa yango ezali problème ezate parce que eza ya koluka te eza musala tosalaka oyo 24e année ba besoin ya bana eza extraordinaire te moi nazane na besoin ya mulangi ya whisky te to peut-être champagne l'essentiel azwaka moi loso azwaka moi Thomson na ye poisson moi savon à sokoli na tongo melika moi ti akene classe c'est la moindre des choses pour les enfants. Merci beaucoup. Toye kune pa ya cordon za makambo ebela wa cordon yo moko yoki ndenge Papa Dina lobi yo etake cordon nini o koyi koloba. Vraiment Papa Willy Musheni à soutenir Papa Dina parce que yango pe tolinga ikeno le 30 tango zo koma eloko luboso ya koya ko bandana nu isika bana bazali po bango nde bapesaka lupemba au place o luzibu o likazu o suki nsamba to bandelango awa na kokota na kati ya terrain ya Mbanzangungu et puis bon to continuer l'activité mususu donc vraiment kangu et puis bana bazali kozela Papa Willy Musheni pona ba mona ye et puis ba soutenir bango et pas na ye parce que bénédiction vraiment ezali na bana oyo et puis ba veuve o tozana bango na kati ya lisanga oyo ya Papa Dina donc vraiment tozozela ye là-bas retenir que le 30 tozawa Papa Dina et puis le 31 tous en activité bandu les betama banini mais tous bandela ici on va venir passer toute la journée toute la journée là-bas là ti moi le baguette merci cordon moi suka poto pesa pe Papa Dina maloba poto chité na biso mais yo lingi ko prester na ba événement nyo surtout ya la fondation vraiment numéro ezawana bokotala numéro wana comme ça bobengi biso tokutani na bino et puis to sololi ndenge tokosala ba musicien na ba comédien pour que ba bomona biso parce que makambo ngo eza show to boyi ke non na dernière minute to koluka biso déjà tard programme esili numéro ezali 089 92 21 023 089 92 21 023 téléphone eza kofongoma de 24h à 24h WhatsApp kote kanga marati wana kutu ya kolobela loba peka pona bao balingi basadere pe bao balingi basadere fiche d'adhésion ezali gratos donc ya ofele na eloko barobenga kaka na même numéro bien numéro kaka kobenga carte nde tokotala kuna ndenge ni kokendeli donc
Vraiment, ma camion, c'est ça dans les bons. Vraiment, ma camion, c'est ça dans les bons. Ce qui cordon provincial à lobby dans les bons, hein, c'est-à-dire, il y a Willy et ça, ça qui déjà, Val, Pognon, c'est ça déjà dans les bons, pour le lobby, il y a code mondial iratakate papa Dina tozo chité na biso déjà nini o ko yikolobela yemoko motambu isipe mo créer fondation ya Willy Musheni. Merci beaucoup maman. Na koki koloba epa ya président ya fondation Willy Musheni. Na moni déjà parce que ndenge na utaki koloba dernièrement et tout de suite là que c'est un don qui n'est pas donné à tout le monde. Kokanisa ba orphelin, kokanisa tout ce qui est des groupes vulnérables, ba veuve et ça elo comme kete. Alors, tout ça ko senge pas papa Willy le président biso awa na orphelinat na biso ya PMQ souci toza nango kakatala ndaku toza nango. Donc jusque là toza kaka na 8 places oyo bana bakoki kolala. Mais demande awa na Mbanzangungu demande za tellement ebele. Ceux qui sont identifiés na ba document na biso toza na plus de 3000 enfants identifiés. Alors ce sont des enfants à problème. À problème parce que pa na biso tout orphelin, un enfant orphelin est orphelin, mais tout orphelin n'est pas vulnérable. Aza orphelin metangu akutani na ba membre de famille ya ba parents o bazana motema malamu et que ba besoins fondamentaux, ba besoins primaires ya mwana eza satisfait, mwana ona aza vulnérabilité. Mais biso tokendeke na ba enfants vulnérables. O azali ke azonyo koma mutu akosunga ye penza azalité. Alors, c'est plus de 3000 identifiés. Mais jusque-là, et pas nabiso tozaka ko loger 16 difficilement parce que cadre d'accueil est amouké. Ensuite, kolia na bango parce que besoin ya mwana, il faut alia alata atanga soki abeli azwa soins médicaux. Toza na makambo mingi te koloba parce que aza déjà papa, aza responsable, yemoko ayebi ndenge abokolaka bana oya ye. Soki akoki kosunga bana oyo papa Willy, ngai papa Dina, Théophile Dinanzei, tala bana oyo papa. Na makanisi na yo oyo nzambe nyonso tu akoki kopesa epa na yo comme makanisi pona kosunga bana oyo. Kokanga maboko te, kokanga pe motema te. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, la religion la plus propre, c'est de savoir aider les orphelins et les veuves. Ça, c'est la Bible qui le dit. Et le Christ lui-même souligne encore que tout ce que vous faites à ces enfants, c'est à moi que vous le faites. Na sima ya wana tokomi na biso na suka donc ezalaki ngai wa bino Bibiche Tubola tozalaki elongo na communicateur ya fondation Willy Musheni Diobi Ngongo na cordon provincial bienvenue Mbombi wa Baiza tozalaki elongo na bango tokutanaki na motambwisi ba orphelin awa na territoire ya Mbanzangungu babengi papa Dina na sima ya matalatala tozali na Gypsy multimédia et naza ko signaler biso ke papa Jo ayaki ye moko te bazalaki délégué na mama Adasia pesa tambote kozala bien polobi te bandeli tisuka. Merci beaucoup madame, en tout cas mbote na biso na sepeli makasi na accueil pe ezalaki vraiment tellement chaleureuse et puis tozonga na esengo na sepeli pe na moni bana biso pe nayebi ke tant tokomona sous les 30, le 31 en tout cas ekoleka babiso keleki bandeli c'est que bana baza déjà kosepela pe tamba pambola makanisi nyonso wana pe pambola biso tomonana na lisusu. Merci beaucoup maman Adasia. Ndenge zaboye toza pe isusu na ba bébé na biso o toza na bango awa mais toza pe na papa moko awa ye pe alobite et kozala malamu papa se présenter pe au PC Tambote na fondation Willy Musheni ezala bien makasi. Oui, merci mingi na parole.
ngai kombo na ngai Fabrice Bifulu Biantoko et naza pe moko oyo parmi bana o papa dina akambi ti na komi o na komi lelo eza grâce ya apemki ya papa dina nenga encadre biso. Merci. Papa dina eloko moko so eye mukie papa dina obalisaka pe bana to moko pe encadre asilisi abali pe. Oui, bazali. Bazali ba o bazali ke ba pesi dot. Bon tozwaka dot te. Bosande. Donc soki dot to orientaka to luki famille élargie. Ya mwana wana bazwa dot wana mais biso parce que nous sommes que des bienfaiteurs. Okay. Des accompagnateurs. Mwana soki abali pour nous c'est une bénédiction. Mais nazolo bakaka na président Willy Musheni misu etala ba orphelin a ekozala malamu na pesi mbote na cordon ya Willy Musheni na pesi mbote na ceinture mobimba ande na lobai kaka na sima ya matalatala pe na réalisation ezali mwana mboka multimédia Gypsy Esanga ngai wabino nazalaki na présentation ndenge na expliquer biso bandeko nyonso tozalaki na bango elongo communicateur cordon provincial mama Dacia donc biso nyonso tozalaki wana tokokutana na mokolo ya le 30 le 31 tina sima kuna tokoyeba kaka elongo na ya Willy Musheni mbote na ba autorité nyonso mbote na ya kadi waku soki nzamba azongi te tomonani mikolo ezali koya au revoir. Pour nation ekende liboso il faut nation ezala na bato oyo baza bien formé. Bon, d'abord na kopesa merci mingi na papa Willy ngelo esala nga pasi bato vraiment moi neti Congo central ezaka matadi ba déception eza mingi na mitema na biso. Ya Willy Musheni étant que père de famille na lo bango viana na mutema malamu moko boye na ebiti. Oh non, bazokene ko sala recouvrement bazolia bala biso foto telemela bango. Toza kobeta maboko makasi pour na chef de l'État a initié la gratuité de l'enseignement. Donc biso awa toza na ba orphelins de pères et de mères. Toza pe na bana mususu baza abandonné. Bato akazaka ba orphelin batapoto akazaka ba na Kinshasa te a pe bazalaka.